Bonjour, 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 bonjour. Nous sommes bien branchés sur Didier Formé Malade Takala TV et nous sommes dans notre émission préférée. Nous allons intituler cette émission comme la destitution de Papa Wemba comme roi de la SAP. Vous êtes mêlés, vous aussi, donc, à ma qualité, il y a loin de Dieu, et puis à ma qualité, il y a Didier Formé, descendant Abraham, descendant Jésus, descendant il y a Moïse, il y a Jacob, descendant Kim Kester, descendant Yesu, descendant Nzambe, descendant Abraham, nazo soit pouvoir wana ya ko destituer Papa Wemba, banda lelo, Bobenga Kaye, sous-souté, roi de la SAP, Azapé, roi de la SAP. Quand on a eu décision, ils ont côté automatiquement, spirituellement, automatiquement, mais charnellement, et Bolanda après. Ma banzi lelo ou il ma voix la somme en place, ali, ba sepela, grave parce que, ba kamwa ke, mutu oyo, bazali ko benga ma peka muuta, a ou le kabamon à Kinshasa, akuma, roi ba saper. Alors, définition ba saper, ali, société des ambianciers et des personnes élégantes. Nous avons créateur dans nos alendances, paix à son âme, Nyarkos, mais nous avons propulsé en makasi, il a dit qu'il y a en réalité, nous avons bilamba, et ça Nzambe. Nzambe, nous avons bilamba, l'œuvre, Adana, elle va pécher, tant qu'on a jeunesse, toi, mon bimba, au moment où Nzambe a boumé l'âme, Moutouniama, a vu pour soi Nyama, a salé l'âme. Le premier couturier, modéliste, c'est Nzambe. Mais Satan y est de l'eau parce que l'eau va te béler, va t'aider. D'ailleurs, tout est purifié, sanctifié par le sang et la parole de Jésus-Christ. Alors, Papa Wemba, a kola na kimite mais ayayi koya. Alors, nazotanga biographie naye par rapport à Ninga naye, Oyo, Raoul Okito, nous a promis la Nango, tant on a fait une émission sur ma famille, surtout Papa Wemba, ça la vie. Il y a d'appui, il y a Papa Wemba, Papa Wemba, maman la bango, papa la bango kufa, mutakolisa qui est là, papa Wemba mutakolisa qui est maman la côté comme mapa na Jakarta. Alors, alaki mutua passe mais papa Wemba déjà na âge, il y a 18 ans, 19 ans, azali qu'on violé par Mike, a violé signorina, à côté prison à une année. A viola Amazon, à côté prison, à banda prison à Boumouane. Et ndeko o azo sanga ki papa Wemba bana matongi kanda nyoso bayebi, azali capable mwana mwasi azo sokola likoso, a koti na kati ya violé, a kota ba prison ba libéré na vie na ye, ayo kota prison na poto pour ba ngulu, donc vie na ye mobimba azali musani ko violer bana. Alors un violeur place neza na prison, place na ye eko kozala wa sapite, azali rôle modèle te. Au moins même ba miss oh ba miss oh ba idée ba rôle modèle, il faut pas enseigner génération mobile. Oh le génération congolaise a bafoué, génération congolaise ezali fouti likolo ya Papa Wemba. Donc Papa Wemba nde a bebisi génération o mobile. Alors ba musu ba komelinga awa aboma peshe wangongo, aboma edino na molokai, aboma ba tebele a vivre la musika, pe lisusu mutu moko ya Angola komelinga bi banda Papa Wemba bwa kaka mukishi mwana lunda ba ferme ebeba. Et lelo mukishi azali l'ombre de lui-même. Mususu wa komelingai alobino Papa Wemba abomisa musa mwana kin, le na utaki blog ailaki bilamba musa lata akufa. Bino na banda boyini batu boni Papa Wemba a Oma. Normalement, l'homme le plus suivi, Proverbe de 30 azali le mutu oyo azali le plus suivi. Naza André que mission la zone le plus. Bon, moi de la travail donc Proverbe de 30 Didier Formé l'homme le plus recherché, l'homme le plus suivi. Cerveau Seigneur, c'est l'homme le plus recherché. N'a comprendre. Les gens comprennent pourquoi Vinganti a commis l'homme le plus recherché, parce que pour le moment, ils ont la politique, ils ont l'idéologie, tout basé là, Didier Formé. Alors, le Oyo, n'a eu destituer Papa Wemba, à cause de Gilles Wemba, Gilles Presley, azali jamais voir ça, parce qu'il erreur monnaie,
azali roi sapeté parce que a pour prêcher par habitude ou bien par exemple, parce que un violeur de femmes, un tueur à série, un assassin, un aventurier, un collabo ne peut pas l'idée toute une génération. Alors, Toyota, la génération montante, nani oyo, kinkester à Sakenda, nani oyo, il faut que ça toujours un ambassadeur dans biso, où ils ont représenté la génération. Où ils ont guidé la génération dans le maram. Normalement, bilo wana faut ça la bataille dans Zambie, faut pas ça la vraie idée. Il y a pour toute une génération pour pas qu'il y ait un succès, pour pas qu'il y ait une victoire. Alors, le coup là, tout le monde a été pasteur, tout ça m'a fait sapeur malamobo, parce que, biso, moi, personnellement, dans la sous sapeur, n'a pas retraité. Dans Bunda Bitumba, tout y a forme, dans gagnant, n'a pas commencé à retraite, n'a pas retraite, mais tout en étant en retraite, toujours ma pas parlé quelque chose à la biso Jimmy Austin, toujours qu'on respecte l'harmonie, toujours et là-bas. Mais tu le en haut, mais tu respectes l'harmonie parce que, un retraité, à la retraité, sauf aucun camp militaire, un ancien combattant, on coûtait toujours la tenue, avant de trouver ma solo, il y a la guerre à Zikita, la guerre à Gambela, la guerre à Bunda, la guerre à 45. Alors, on a ma qualité de forme. Dans mon avis, forme, mais on a histoire à forme, tu veux la forme comme moi, deux personnes. Papa, on a vu ça qui Joseph forme, à Zamos à Hollande, qui question la BBC d'idée forme. En réalité, comme on a d'idée forme, papa, ça, on a qui question depuis là, il y a 15 ans. Mais l'heure que il y a ma poteau, et à son âme, Joseph Formakena, nam nazala qui dansait, na organiser qui va concert, na ça en bébé. Papa, on va même l'air à écouter dans la minute, nous avons dit d'acquiesce. Au lieu de dire d'acquiesce, ça est pas monté. Comment dit Didier Forme, étant donné tu sois pour tenir la bêta, c'est vrai, la bakalouchi, il y a la bêta. Donc, tenir la bêta quand tu as par an, on a eu le la montée, mais dans un peu ça exemple pour qu'on soit au Baméya où tu vois. Donc, les lots, tout ça, la casse est bon Zambé, tout ça, c'est l'Anzambé, mais tout ça, il y a un cacala. C'est-à-dire que, bon, Bible, ça me sauve. Moïse leur a longué dans Égypte, à Kéna Kana, Bana ya Jétro, Balobi, tout le monde Égypte, c'est-à-dire il s'habillait toujours comme un Égyptien, mais il n'était plus Égyptien. La parole de la bête à forme, la bête à réalité, la bête à la sapato, mais n'a sous sa pète, n'a comment retraiter, mais n'a Moussa n'a pas parce que Yesu, à la bête à teni wana, teni Balobi, teni n'a pas pièce mobo, pour y aller pour la pièce. Alors, Awa, tu es destitué papa Wemba, à la sous président de sa pète, à sous roi de la sapité, les rois de la sapité, Zaki, Nyakos personnel, Zaki King Kester personnel, ce que le roi de la sapité, tous autres ça trône, on n'est pas Modogo, bien francophone. Roby, bien francophone, dans le festival de Cannes, pour introniser Modogo, le bien francophone, le chef leader à la sapité, Yassika. Mais dans le salon, sous le spirituel, là, on est à Paris, parce que Modogo, a yemi koyemba Modogo aida ba jeune aida ti le loza na kata bilamba mais Modogo peut faire autant na kata bonzambe Modogo peut faire yeba Yesu ayamba Yesu parce que biso na sa mokili to kufa bilamba to tika mais après liwa ezali lola to life mais ça nous sala na ngai tant que pasteur il y a encourager culture ah non ça aux émissions culturelles ça émissions chrétiennes ça culturelles et tant que pasteur et tant que homme culturel à pays na droit na le la sur musique na droit na la sibilamba na droit na kota sima kama musique moko par exemple Apocalypse Jean musicien na nganga na bimisa ngam ta muso na lancer na tambule voilà le gars de l'orchestre autant bien na bi pasta na bi comme pasteur mais le gars de maman ko nous a vu na ngabenga na iko wa muta musa na ngemu tu lancer mu ngemu tu basamu bon on est comme pasteur mais tout attaque qui maman si ça mu continuer carrière na monde et puis ça là nous kuta nanza vous bonira ça l'Apocalypse. Apocalypse, j'ai prié pour lui. Ben Dawson, musicien d'Angaï. Gianni, avant à Londres, musicien d'Angaï. Thierry Mogatana, musicien au moins à Bimisa, quand on a été président de l'orchestre. Na encadré Victor Elenson comme président d'honneur, na encadré Tambour Le Valois comme président d'honneur, na encadré Wenge El Paris comme président d'honneur. Quand on a quitté Poto, na Outi Paris, na quitté na Nonansen, to cartonna, to Boma Marie-Paul, Marie-Paul a Boma le Wenge la Zadik Bango 4. Nambe Tuzola na Marie-Paul et Skamona Wukosisi. Nam na Zofuta Mbo et pas Luambo na 1, 2, 3 pour la faire la répétition. Par histoire, ça caractère dans l'image, il y a vanité samedi soir, ou tout ça, na Kinshasa Aïe. Alors, na sala makambo ebele, mais les lots na yo ça va tout est vanité de vanité, et là où il y a Yesu ezate.
nakoti na makambo ndeni parce que nazali neveu ya Lekisongo, nazali neveu ya Joe Mubiala, nazali neveu ya Lara, nazali neveu ya Baro, nazali neveu ya Guinom Pakasa oyo lelo akomi pasteur Israël. Bato bavandi na Paris bayebi musali bango basalaki na nzela na bango nde nakutani na Levallois Titi Levallois, le pape de la SAP, je salue parce que ye akadreki ngai na nzela Titi Levallois tokangami na ba Didi Kinwani, tokangami na ba King Kesper. Tango Nyakos alobi ke veste na ye ekosomba lupango na masina ndam na repondaki Nyakos. Tango nakomi Paris Nyakos akolukanga na Grigny, nazokopanga na Grigny ayokwakela bilamba la seule fois, une fois kaka na vi nanga na mwana Nyakos angwana le verset petit wana oyo agazaka na kina ye na Paris ayokwakela bilamba akeni. Donc na bete une histoire ya koloba qui est Didier Forme lelo akomi messager pasteur Didier Forme pasteur Salomon proverbe 30. Alors na qualité wana na longoli Papa Wemba comme roi de la SAF et nayebi que Papa Wemba soki ayambi Yesu te na bapasteur tout balekisai na TV ki abongwani soki bango nyonso bakutani na Nzambe te Nzambe akobeta bango, Nzambe akobeta bango parce que na ndenge tokomi na ngonga oyo ubayamba Nzambe ou baokena lifelo. Papa Wemba osali badega mingi, Papa Wemba odétruit la génération, odétruit bato bolingo Nzambe ezali na ngai soki bolingo Nzambe ezali esengeli so omoni ke Nzambe atindi mosali na ye alobele peu importe attitude nanga, peu importe ndenge nalobeli me ozali yanke fozwa eloko ya boyebi yango bien bayembaka yo bouta ozalaka mapeka babengana yo na isifi babengana na yoka lokole babengana na yo kozaki viole outaka prison baviole yo outaki prison obimi na prison oyo akomata na mikro yango emani kanza botola yo mikro. Alors lelo oyo petit na yo Didier Forme azo révoqué yo étant que roi de la SAP parce que naza na droit wana naza un sapeur retraité aza na droit kotia ordre na maison. Donc banda lelo Papa Wemba azongi shungu Wemba dio aza susu roi de la SAP te modoko dia Franco Ferre intronisé roi de la SAP mais ozana musala mususu futu sala ulutu ndimango wana vraiment fuko ndimana parce que funa sala musala nanga na boya tukokutana tukosolola oyeba pe Yesu zanini bokonza likolo zanini parce que à quoi ça sert ya kozwa biloko nyonso mokili bilamba nyonso mokili gloire nyonso mokili soki gloire ya Nzambe te. Awa na remercier mwana modoko Robi na confiance na yo na ndenge ozokomela nga pe na ndenge olobi ke ovandisi libanga Didier Forme très très fort, libanga esalaka bien surtout ke wuti na motema na yo ezala toujours kitoko. Awa je salue lolo mutima, je salue lolo mutima Guy Kimvula pona bisabino ba ya biso to rekita ba Guy Kimvula tango to yaka na King Kester na King pour recruter orchestre wana. Je crois Guy Kimvula ayebi lolo mutima ayebi et puis Alexis Yamamoto ayebi bino pe kote kuna oyo eza album asuka ya kulutu Jesus Me. Alors album oyo ya Jesus Me il faut que nous na suka bolanda ma aventure ya onani Liliane azosalate parce que Liliane topekisaka masolo wana ya yebi tozaka contre libala wana ayebi masolo wana lelo via za soute pe asoname bana bazo continuer Victor izo continuer orchestre wana okende ndenge Nzambe alingaki ekende. Alors ba oyo nyonso tu bazo tia entrave na dernière volonté ya King Kester dake ba via za kisimbi ayebaki ya kokufa yango atikaki testament wana. Donc vous respectez testament ya Kester et vous amaram. Alors à ma qualité il y a one de Dieu, à ma qualité il y a un sapeur retraité naye ko destituer Papa Wemba aza sous sapeur aza sous azala pe sapeur parce que il a concours dans la mate azala ki un embryeur parce que à côté na makambo ya éviter. Alors tout le monde est pour parce que via banda ko violer banda kala bana ya kandakanda ba yebi via zo continuer ti lelo. Alors prière na biso yali akuta na Yesu to asuka na boloko parce que azo mériter. Alors il fallait une détronisation ya Wemba dio azali susu roi de la SAP te to longolier et modoko dia Franco Ferre a jui couronne wana. Je crois à vous protéger en malam tous en confiance na ye. Et dossier à Wemba to continuer ngo nazala ba email ebele ko komela kinga na suite en temps ngo te mais pour na lelo Wemba ka ki Didier Forme a destitué Papa Wemba azali susu roi ya SAP te parce que vie
a récidivité mingi asali